ezo se présape biso pété surtout ngana ande kona bino message on azoti ndela bino à partir de Europe vraiment ezo pesa kanda et puis ezo pesa mawa et puis ezo pesa na soni et puis ezo pesa na malili na nzoto masolo ona ye pona lobela bino ezali par rapport ya mwana mwasi oyo Teresa oyo asalaka théâtre et message oyo nazotinda yango ekomela surtout mingi mayonnaise donc mayonnaise télévision oyo asalaka théâtre mingi na modero oyo babengaka mayo ou ya mayo natindelo message oyo nalingi yozala mutu nango mpona kopesa yango epa bandeko na o nyonso basalaka bathéâtre ke kopesa bango toli parce que eza mawa mingi komona biso bana ya Europe to bana diaspora to bana ya poto oyo tosimba mboka wana Kisasa mboka wana Congo soki bana ya diaspora bazalaki te Congo wana nde se kufa kala mais biso bana ya diaspora tosalaka nyonso totindaka na mois de décembre te mituka botambulaka nango kuna ezowute pa na maboko na biso bilambo bozolata po bima propre oya koleka oya bien eza ya biso eza ngwanzo te mutelatisaka bino peut-être lelo ngwanzo komolatisaka bino peut-être lelo Chine ezolatisa bino mais kalakala oyo Kisasa elatamaka mingi na bana ya poto bilokos eutaka ngwanzo te bilokos eutaka na poto alors komona ke bato ya théâtre kaka po balobeli bino problème ya pululu aza ndeko na bino pululu boliaka na ye bosekaka na ye bomelaka na ye lelo pululu akufi mabe oyo bosali tozolobela bino ke bosali mabe à la place bosenga ta pardon boloba na biso ata ndenge moko boye non bino bobandi ofinga biso mitu edoka bobandi kolobela biso bamabe moko boye bobosani ke code eutaka na Chine te bobosani ke code eutaka na Gabon te bobosani ke code eutaka na Sefa te code eutaka na poto tosala ebele lelo bino bata théâtre soki bozo se retrouver lelo ba voyage ya ba ngwanzo ba voyage ya ba Chine ba voyage ya ba Dubai eza pona bato poto même ye dadi kikambala zobela na bozolo bela na ke tozo kipete lelo soka bima dadi aza dadi pona bana ya poto pourquoi bozo sala théâtre bowela okima ko ya poto parce que poto kotika la poto alors na regretter na moto kwa Teresa o peut-être to banda ko sepelani na barola salaka na comportement ya kofinga biso bana poto mitu edoka to sokoloka ba bibembe et ça vraiment mawatro mais na ngina yebisa bino peuple congolais plus précisément ba kinois bokanisaka te ke ndenge toya poto to sokoloka ba bibembe lokuta soki boyebi te botuna bainformation bayebisa bino moto asokolaka bibembe na poto aza na mbongo ebele bafutaka ye mbongo ebele baprime ebele ebembe bato basukola yango ezalaka société mutu asala société na ye osisi kosokola ebembe omaki ye bafuti yo basalaire kobanda na ba 10 000 euro ti likolo donc na poto kosokola ebembe soko ozwi kope wana ozwi mama na kope ya mbongo ebele donc bokanisaka te ke bavoyi mosusu bozomonaka to bato moko boye omonaki peut-être mutu moko boye mutuna esalaka bien te ayebi so autaki poto bokanisaka biso nyonso na poto mitu ebeba la plupart ya bato ya poto mitu esalaka na poto soko toki te okozwa mosolo te na poto soki mutu esalaka te okovanda na yo bien te na poto okovivre te okolala te donc ya mayo yo mutu oza na télévision mayonnaise yebisa bandeko nyonso ya théâtre respect pona bana poto respect pona bana poto biso na niveau oyo tosalelaka na bamboka oyo tozali même ménage même femme de chambre oyo tosalaka na poto tozwaka mbongo soki naza na mbongo wana Kisasa naza patron chaque mois so nazozwa mbongo wana naza patron donc bosakanaka na bana poto te soki lelo biso tozotindela bino mituka tozopesa bino ekoki tozosalisa bino na bambongo kaka mitu edoka na bambongo kaka tosokola bibembe oyo bofinga na bambongo kaka kwa pasi yango ezosalaka biso totindela bino mo ba 20 wana na Kisasa boza na basalaire ya combien bino bata théâtre chaque mois boganyaka combien to bato kaka nyonso na Kisasa banano baza na basalaire chaque fin du mois zwaka 200 300 400 dollars bozala quand même na respect ntango bosolola na bandeko na bino biso oza binemi na bino te toza na poto mais toza binemi na bino te toza bandeko
salaka poso ko mitu salaka te to ko edaka bino te bino bo kanti biso tozo bunda lelo kala o Olive Lembe azalaka na kisasa ko banda même l'époque à Mobutu tina lelo Olive Lembe azalaka na kisasa Kabila boyebaka ye boyebi kutu mboka ya utite Olive Lembe boyebi kutu soka ute kolonini te lelo bino bosana matanga botana na bino bata théâtre soki moko na ndaku na bango frère na ya kufaki baye biseke maman Olive Lembe alobi boya kolia le 25 Noël boya ko fêter awa alinga ko zo transport kende na et pas maman Olive Lembe mais soki balobeli bino parce que pour nous c'est notre frère a sekisi biso a sepelisa biso a sala biso ba théâtre to seka asa ndeko na biso en plus tango bino bozo ko bina pona ba 500 to ba 200 euros to pona masanga to liputa Olive Lembe pesi bino mama yebo yango ana Olive Lembe azoko kobongisa yango banzela ba carnivo ba mai partout Olive Lembe azoko kobongisa yango ba cheke bazali wana Olive Lembe salisa même onje po bino boko lo ba ke soki Olive Lembe te tango bobela ko Olive Lembe salaka wapi Olive Lembe ayaka kokunda ne bino ayaka komi monisa ke nga Olive Lembe na yeko sala charité nga Olive Lembe na yeko sala po mokile mona ngai Olive Lembe asala ka bino rien et puis Olive Lembe akotia osala bino rien wana wazo sala neza ba propaganda mikebi ka sala ka pona baye batbaye ba mobali na ye oh ma première dame Olive Lembe c'est rwandaise ndenge mona mwasi ya Chilombo bako sake loko mote na Congo et bino bata théâtre bolingi bo bebisa correspondance na bino to ki bonde ko na bino na bata poto bolingi to kata na biso na bino après bino bo tiala ko vivre kuna kana disasa bozana posa to kata na biso na bino boyebi ndenge to pekisa musique na poto lelo soki bino bozo vivre ba théâtre wana biso bana poto mdo ko tsambango YouTube ezake pa na bino kuna te bozana ba unité bo tayela ba YouTube pa na bino si biso bata poto mutu tozo tala ka bino na ba YouTube yango na boza bongo na mwa ba 20 ka bo fina to tindaka soki biso to bito kata correspondance na bino boko vivre na ndenge bozo lobela pena ndenge wana bozana ngo si bon répondre biso soki bolingi to kata na biso na bino bata théâtre na biso ba diaspora to kata na biso na bino bon répondre biso trop c'est trop donc bino bana poto il faut bosa ape maeli parce que bato balingi bana sakana na biso tozo sala ke bango basala ba vinyo so batala na ba YouTube eza bana poto mutu basala ka yango alors mutu ko Teresa na regretta ko sala ngote ako loba biloko ndenge na findele biso te osomona ako sala yango te donc natili message oyo et pas ya mayo nani na oya mwasi nani oyo coquette la coquette so coquette wana mo oya mwasi coquette na lobi coquette na mayo oya TV mayo o basala kana modero boyebisa bandeko na bino ya théâtre bofandisa bango en tout cas soki na lobeli mayo na coquette parce que na mona bango basololaka bien donc yango wana na lobeli bango mibale bayebisa nde bino nyonso bokeba na bana poto mbongo ya Olive Lembe te bamaputa Olive Lembe azopesa bino te oyo komike bino bo banda kofina biso bata poto muta poto sokolaka bibembe azali te ebembe na poto soko sukula ngo za muta mbongo so boyebi te wana eza information na pesi bino botuna bandeko na bino nyonso baza na bapoto bayebisa bino ebembe na poto soko sukula ngo za muta mbongo ozoyoka baboya poto bino bozofinga baboya poto baboya poto bazwaka bambongo moko soko aza na disasa za patron bino baboyi bozala bango ya ba $50 ya ba $30 baboya pambala opesaka pe liputa te opesaka pe la mamoko te donc botika parce que so bolingo sa guerre na bata poto donc boko regretter pe boko kokaka te po mwana poto atikalaka mwana poto biso tolataka basabato ya ba 1000 euros ya sikoke kozwa na magasin donc mwana poto azalaka mwana poto il faut bokeba poto ça coûte cher oza na voiture okosomba essence okotia assurance oza na bana fo zwila bango assurance ya classe assurance ya banzoto na bango assurance ya école assurance même ya ndako bozolala po assuré yango au cas où soki esiki bana poto baza na baassurance ya banzoto na bango e bana poto baza na assurance mosusu ya vie toliaka propre et puis bamaladi mosusu oyo ezalaka batifoïde o malaria o nini oyo ezobelamaka epa na bino kuna awa o nani soki maladi nini yango lisusu bamaladi oyo bazobwakelaka bino na bambasu bana poto bazalaka nango te donc respect na bana poto tosa bandeko na bino
et ce que tu l'obéis qui bino pour la Pouloulou, parce que Pouloulou c'est notre frère, à ça peut frère Nabino. Tango a koufi bino boko mela boko bina, et pourquoi y maman wana sokaza maman bozo kumisa? Pour la nia zela qui te, bakunda Pouloulou bonga ben sabino boko fêter Noël. Pour Noël na bonne année bako fêter tango, moi nyo soit janvier boko sa fête nango. Pourquoi ben sa bino ta prêt? Azoa ko ben sabino sikoyo, Pouloulou na bakundi eta za la morgue. Et puis bazolo balabino yo Thérèse ozozwa message parce que vous na yo kesa yo. Ozoloba, ozofinga bana poto mitwe doka. Ça va pas non? O kata la inengi ozana ngona oliambonga mwana poto te, obimana na mwana poto te Thérèse. Hein? Si bana poto mtu bazosala ke bino bata théâtre bo se retrouver. Donc, ce que vous habitez, vous na lisusu major bisadidi. Parce que major bisadidi ya vandaka yaka awa vandaka awa. Botu na bien bana poto nini oyo Thérèse azofinga. Bosaka na biso te, bosaka na ba diaspora te. Ozomona, bosaka na ba diaspora te. Major bisadidi za prioritaire na bino, ba prioritaire na bino belé basaka na poto. Ba yebisa bino bana poto bazandenge nini. Bosaka na te, bana poto ta bayaka na disasa, bosaka mulongo na sima bana poto. Donc bolinga teke ba motif na bino bozo sala wana ekwela bato nyoso a théâtre parce que bato nyoso a théâtre bazana cerveau ndenge moko tena bino. Le bon ko bo raisonner Olive Lembi azamo paya akozonga ka un jour e pa ya uta. Azali jamais mutaba Zaire. Olive Lembi azamo paya akozonga ka bisika uta. Mokolo kanambe to ko bengana ye, to ko bengana na Olive Lembi. E boye ba ke biso ba misuso yo soko lelo to ko tshaba kona kisasa te. Ezali poto kota résistance ya mboka na biso po Congo ezala libre ezala libéré ba passion bozana ngwana ya ba matolo esila yango tokoko ya kisasa te tozali ebele o to fona diaspora tozo ya te pona injustice ezoleka na pays na biso tozoloba pona mboka na biso ezala libéré alors so toyaka te cause ya ngwana mais biso toza mitwe doka te donc Teresa natindelo message oyo yoka ngai Belfi batanga ikombono na kati natindi message oyo kangai soki bokozala mayele en tout cas boleka na réseaux sociaux bomeka kosala bolimbisi bo arranger na biso bandeko na bino toza na Europe parce que soki te ba YouTube na bino wana tokosala ngo masolo mususu boyebia tozo coincer Kanambe tozo coincer Chilombo tozo coincer Kagame et bongo bino bata théâtre donc coincer musique et bongo bino bata théâtre donc en tout cas, bon, ça la keba et comme binemite entre biso na bino bana la diaspora. Donc, bon, ceux qui sont banda ko manquer biso ba respect pour finga biso bitwe doka, koloba na biso to sokola bibembe, boyebi poto te bo ça l'attention. Bon, ça l'attention boyebi poto te. Ozoyoka parce que biso na bamboko tozali a Europa to lata de lamba, o voye nango 5 ans et beba te nzulukate. Tozala ko la binote. Tozala ko la binote. Tant que tu pèses à Gabino, tu pèses à mon volonté parce que vous avez des gonabiso. Biso na bino différence à mon nezali. Donc, botika ko finga biso parce que to sala ke belé na mboka Congo. Bokene na ba Western Union, botu na diaspora tinaka combien chaque année. Donc respect na bana poto, respect na bana poto. Soko Teresa dimana mwana poto moka kosaye et c'est pas tous les bana poto. Donc respect za la botu na ba 2 minutes bazali awa. Botu na bandeko na bino ba fioti ngoma bazali awa et botu na ba Jani Vertase bazali awa. Botu na bango bana poto bosanga na biso te. Toza la différence. Donc ingeta bandeko na ngai boyebela bozala mayele mayonnaise yo coquette yo nani bandeko na bino musubo tikali wala ba modero bopesa bandeko na bino toli bopekisa Teresa na yo komba Belfi na ebite soki Belfi azaki incline na kati mais bopesa bango toli bana poto bakotikala ka bana poto timu kile kokufa. Donc bana poto baza bana poto respect na bana poto surtout na oto sala ka pona Congo.